Grosse Molly, ex na ye, maître oyo abomi, mwasi na reine. Ndeko na biso oyo tozomona, atekaka kabelo oyo auto kufa. Marie. Bandeko Grosse Molly azali ex ya mobali wana. Grosse Molly chroniqueuse. Balobi ndeko mobali aboma mwana mobali moko azalaki ex ya Grosse Molly. Kombone ezalaki JP. Grosse Molly abalaki mobali ya poto kombo na ye pe ezalaki JP. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Grosse Molly biso nyonso toyebi ye. Chroniqueuse oyo azalaki awa oyo tomonaki pe ba polémique ebimaki na Roger Ngandu. Alors Grosse Molly abima na mobali oyo ya maître oyo abomi ndeko na biso ya mwasi na reine. Lelo oyo ndeko mobali azali na boloko. Alors bandeko tozongisi sima. Balobi bien mobali oyo yo aya poto na 2012. Bolandango bien. Avant 2012 azala na Congo. Donc azala mobali ya Grosse Molly na kala. Donc tant tokomi na 2012 to 2011 atikala susu copain to mobali ya Grosse Molly te. Mais balobi n'époque wana bazalaki ensemble. Aboma ex ya Grosse Molly moko kombone ezalaki JP. Alors Grosse Molly toyebi mobali abalaki ya poto kombo na ye pe JP. To confondre te, to kanisa teke ndeko mobali abomaki mobali oyo Rose Molly abalaki eza bongo te. Abomaki mobali mususu. Grosse Molly nde nayebi te soki alinga mibali bakombo JP ou bien ba JP balekaka na vi na ye. Mezali coïncidence. Alors ndeko mobali balobi aboma mobali wana etanke mobali wana akomaki ex ya Grosse Molly. Mais lokola yakomaki na Grosse Molly azali mutu ya zuwa. Donc likambo elekaki moba expliquer biso yango vraiment te soka nango abomaki mobali wana. Toyebi te soka abomaki ye na bitumba. Toyebi te soki bakalaki ye na butu. Toyebi vraiment information te. Po batu oyo baza na information o bazolo belango na ba site na bango to na ba Facebook babombi information. Ba misusu kutu memi kombo ya Grosse Molly bazo koka kolobango te. Ndeko na biso na Angleterre Miss de Miss ya sali makasi atangi kombo ya Grosse Molly
expliqué biso mwa moke mais abombi makambo ebele oyo ezali ya kati. Bandeko Grosse Molire ndeko na biso ya mwasi, nazolobela ye penza, nazolobela ndeko mobali te oyoyo abomi mwasi. Ndeko na biso Grosse Molire azali mwana mwasi oyoyo tokokoloba na vi na ye ndenge tolobaka azala na chance ya mibali te. Po ba misusu bamonaka baza na chance ya mibali te, me bazalaka na chance ya mibali. Siko makambo elekaka na bavi na bango na kokabwana na mibali yango, batalaka nanu ba comportement na bango moko te na ba caractère envers mibali, mais soki akabwani na mibali, surtout soki babotisa ye bakenda, mingi balobaka kaka nakutana na mibali ya mabe. Mais Grosse Molire alobaka te akutana na mibali ya mabe, ma partir ya mwa lisolo oyo tomoni ke Grosse Molire akutana na mibali ya mabe na ya malamu, mazalaka na chance ya mibali te. Misusu pe entre bino bolobaka boza na chance ya mibali te, bolobaka bongo po mibali o bino bolingi bolinga bango batalaka bino te, batalaka bato mosusu. Voire même ata bobimi na ye okomona abimino une fois, deux fois abwakisi yo. Yango bino bobengaka chance ya mibali te, mais wana ça n'a rien à voir na chance ya mibali te. Mais oyo ya Grosse Molire elakisi vraiment chance ya mibali azalaka nango te. Totali bien lisolo ya Roger Ngandu. Nakanisa batu bayebi Roger Ngandu, banda boyeba ye tia koma na Grosse Molire, Roger Ngandu atikala koloba ndenga lobaki te na Grosse Molire comme mwasi. Sima nango aya koloba po na Jael, mais po na Jael makambo alobaki ezalaki po a éclaircir likambo na ye po Jael alobaki. Ya Grosse Molire ayaki po a éclaircir te mais po awangana Grosse Molire. Donc elakisi Grosse Molire akutana na mobali ya bien te, pe aza na chance ya mibali wana te. Grosse Molire azala na mobali na ye, kope na ye bakabwana na kala. Azwi oya maître, metala jalousie akeboma na ex. Donc Grosse Molire akutani susu na mobali ya mabe, akutanaka na mibali ya mabe, pe chance ya mibali eza te. Grosse Molire kaka na monde ya ba chroniqueur chroniqueuse, monde oyo etekaka image na ndenge ya bien to na ndenge mabe. Alors ndeko na biso na France, na Paris, JP amoni ye asepeli na ye. Grosse Molire pa moni JP mosusu azongi na vi nanga. Basali bolingo na bango e suki tina libala Grosse Molire abali. Me bandeko bomonaki oyo yeli Grosse Molire, mobali na poto akufi. Wana babengaka yango Grosse Molire aza penza na chance ya mibali te, ou bien azalaki nango te. Po lelo oyo toyebi Grosse Molire vine ndenge eza te. Ekokozala Grosse Molire à partir ya se ya 2019 tiba 2007 2019 azala na chance ya mibali te. Ekokozala lelo oyo na 2022 2021 azkoma na chance ya mibali, akutana na mobali ya bien, Nzambe apamboli ye. Ekokozala bongo. Me bandeko soki totali passé ya Grosse Molire
na lisolo kaka otoyoki na vie na ye complété. Totala mobali oyoyo ya voyou oyo abomi mwasi aboma mbanda o baza ex. Bandeko nayebi nanu modèle abomela ete. Po bakaya boye elekaka pe na poto awa esengaka nango te ozala voyou. Po soki totali bien mibali ebele na poto même en Afrique to partout eza bongo soki alingi mwasi azo basé na ex na ye. Donc azomona danger eza ex. Or que mwasi soki baboyani na mobali wana baboyani. Pourquoi danger faut ezala ex? Pourquoi pas okobangela mwasi no na mibali mosusu ya sika bakokoya ndenge yo ye. Me mibali mingi bino ba obozolandanga bana basi boyebi bien. Mibali na bino wana batalaka ba ex. Ou bien soka zotala ex te yo moko mwasi ozoluka otalisa mobali wana ex. Ekokozala po yo mutu ozolinga ex wana oza toujours na bolingo na ye yango otalisaka ye ex olobaka pe maloba na ye po ye asala geste moko donc omanipulaka mobali yango azotala ex. Ou bien ozotalise ex po azala aveugle na mibali mosusu ozobima na bango po kokobima na yo na 4 mibali. Mais lokolo ozotalisa chacun ex na yo bango bazokanisa ozakaka na ye moko azokanisa ozakaka na ye siko ex non de problème. Nzoka ozana bango 4 ozotrouble bango po bomona na garage ou bien po soki likambo eza boye bakanisa ozobanga ex na yo. Bosala kango ndenge moko grosse moli na yebite soki kuna na Congo tango aza kokuta na maître te maître akoma kokanisa soki akosi ye seka kutani na ex. C'est possible lisusu eboti jalousie ale oyo eyaki na yebi ndenge eyelaki te maître akufa. Yango wana eza pe makambo moko fotolanda yango clair po tosala analyse. Ndenge na lobi grosse moli azala na chance ya mibali te to akutana pe na mibali ya bien te. Alors ye moko pe tango mosusu akozala na likambo mosusu etinda ekende bongo. Mais bon lisolo ya grosse molire eko continuer parce que ndenge ezali wana eza na mort d'homme. Tobosana te grosse molire akufeli ex akufeli pe mobali oyo abalaki ye. Donc grosse molire akufelaki homme marié. Après avoir kokufela grosse molire abunga na internet abunga na mokili on dirait mabele emela ye ou bien on dirait bakende na mobali na ye elongo. Yango wana lisolo ya grosse molire ezali à suivre. Lokola maître mobomi aleka na vie na ye pe abomela biso moto. Pe ye moko grosse molire akufela ba JP mibale. Merci nasukisi awa. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta boss de boss, il y a ni à faire danger. Donc on va s'entendre la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ceux qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ceux qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.